sommes de retour sur ces plateaux. Nous sommes là pour continuer notre tranche matinale. À ces moments de détente, Ini elongona yemoko Junior Santos. Mais rien n'est embêté, il faut calculer. Ni ma bé quoi. Je suis devant lui, Junior Santos, Nalinga, Lobelino, Wanesala, quand même bien. Déjà avec moi sur ces plateaux, le président de la fondation Congo Tozala Bolingo, la fondation Malou, Ezabo Mesano. Maintenant, aujourd'hui, c'est la fondation Congo Tozala Bolingo. Le président Jackson Mbala, Aza Awanabiso, SMOZA Yakoyambayo, président, bonjour. Bonjour, madame Fifi. Président. Na bendité mais toujours le kaka moi ben muke. Président Télémien. Bon. Yo pesanga conseil que zala mobile landa lokola maître Maloa. Bongo ya. Bongo ya lo baria forma ba travailleur te ya forma ba leader. Vraiment ceux qui montent azana idée ya ko sala ba leader c'est bon. Au lieu de ko sala ba beaucoup travailleurs, vaut mieux ko sala ba beaucoup ba président. Ce qui est aux abats président et belé, c'est que mon abandon 4 morceaux naï. Vraiment. Jackson Bala et c'est moi à Koyambao à notre maman ngapé nazo se pelana les logos mon plateau du jour au jour. Ah biso a échanger kaka. Du jour au jour ma yo moro mukolo masolo maître Malou abilik le face ba idée ya chaque jour. Aujourd'hui faites ceci, faites la mouya. Kitso bosala boyson sa boy. Ça c'est à l'autre fin de pembe na ba les grands réels wana na ba batindela ya otindela et c'est moi ça ko yamba yo nini memio awa. OK les loto ye poko lobela fait tozo ligne la kaka sortie officielle ya fondation Congo Tozala Bolingo banda to kokisi 10 ans 10 ans wana na ba quelques mois vraiment to lobi to ko fanda ka bongote ya ko sala to sali ya ko kabato kabi ya ko liesa to liesi alors tozo suka kaka ko kabate ou bien ko pesa te mais il faut to il la ki sabato siko objectif nyinyi pour fondation azanango parce que eloko ezanga objectif eza ya kokufa ote nazo sala ka bongo pona social non wana eza lokota. Il faut ça un objectif moko boy. Quand tu travailles, il faut ça un objectif que après 3 mois, 4 mois, na cause à la boy. Mais yo zo travailler que si ça tombe, je vais aussi c'est ma faute tout non, c'est que aux voilà. Fondation Congo Tozala Bolingo, objectif nango ezalaki ya kozala na amour vers na muntu o ya zo pema. Tout d'abord, biso toza basé na moto ya zo pema. Vraiment. Parce que tant que zo pema, nde valeur na yo na se ya mokili. Ezali. Soki okoti na mok, ato chiki bana, o chiki bandako. Mutu mususu akolela, azolela azotala ba immeuble o chiki. Yo kanisa azolela njoto na yo, njoko azolela ba bien na yo. Ozomo. Akosa na. Akosa. Akufi pona nyinyi o chiki bano na nani. Mais kufa tika bana wana na eloko te mama bakolelo lokola bazoteli miso lokolo zala na nyongo na bango o tikeli biso bane belé boye pona nanya bokolela yo o tika te eloko te. Alors on a biso fondation to lobby aimons-nous vivants le slogan na biso aimons-nous vivants. Alors fondation Congo Tozala Bolingo ba ebele ba tia ba fondation na ba kombo na bango. Et ce que pourquoi fondation Jackson Bala? Non, madame Fifi, nga nalalaka nalinga na koma lokola patron ya FM télévision. Pour koloba ke muntu nyonso azana droit ya ko vivre. Il faut muntu anakene na ba penser na ye musika. Vraiment nul n'a les droits. Voilà. Muntu mususu azomona ka ye. Ye kaka ye kaka zala. Na nyonso kaka ye. Oui. Omonye na sujet na yozo lobela makambo ya kotosa chef ya ndako. C'est na vie il faut que mona pe muntu ke azana valeur ko leka yo. Biso pe na Congo Tozala Bolingo. To moni ke tozana diamant, tozana ba coton, tozana nyonso on nzamba pesi biso. Mais loko ezangi biso
ezali bolingo. Osengi biso makasi ya Congo tozala na bolingo. Voilà. Alors au lieu na tcheke fondation Jackson Mbala. Yango na lobi fondation Congo tozala bolingo. Congo yayo yanga ya biso nyonso. C'est vraiment une interpellation pour voilà. Notre nyonso. Oui. So zo kanisa bongo kanisa ko sa muninga mabete. Vraiment nde bato ebele balobaka ke yo kutu ba konzi o bazali kolo balobi ata bolingo te kaka yo mwa moke boye na yebisi bango. Voilà. David awutaka na zamba azalaka tina te mais tango ayaka na mboka na bango akutaki mutu moko azokana na koboma bino alobi no bopesa ngana mutu na récupérer tango a récupéraki alakisaki eke na lola mutu azali. C'est pourquoi Gerson azana posa ko welela bokonzi te député te honorable te mais azana posa bato bayoka conseil na ye na idée na ye ya kolobaka ke tozala bolingo au moins quand ndeto otambola na sia mokili awo soko lingi kaka madame Fifi alungwa na ba rouge alungwa na ba buti Neli Kambu azola kisabato minene ala kisaka nyinyi soko yo lingi ala kisonyi nini musolo baka par pembe au moins soko madame Fifi bache Adje madame Fifi ima ouais moi so ya bato on est mieux mingi vraiment en tout cas le beauté qui aimait et qui aimait sortie officielle de la fondation. Pourquoi tous ces temps d'abord? Bon tanyo soana ba liaka madesu mbangu soki eza na moto te. Pour lia madeso tondango yo kango bien il faut oser laquer madeso elemba moto wana to memi lukutu ya munene wana oche ekoziki sauter biso na fondation soki toche ba image kolemba to pesa ba mapota to pesa bato bambongo osala musala vraiment to sala ko il faut to sala alors totali to lobi OK siko il faut to bima to mona keke ebeli eloko biso tokosenga sikoyo na sortie officielle ezali ke fondation azana besoin te kokaba liputa ou bien kokaba mbongo te surtout to katsaki yango campagne au profiter là eloko wana nde omonye lelo na leki omonye ke na yenga moko na soki nzamba sonyi avoir to koma to chikala ta ba 3 jours na otinde lo comité eloko wana nga moko lelo na leki po koyebisa kungu mobimba ke eza pour la campagne à ba député te et puis soki botalaki na ba événement fondation asalaka to telemisaki yango po nyi soki to lingi to pesa ba koloba ke bazo sala ngo po to voter bango alors fondation azosala te pona campagne totali eye ko tomber date fondation asali fondation na ye kaka ne makamnene voilà sala que ero face la il faut esa siko e tomber ndenge moko na campagne alors biso tokoyebisa bato ke biso tozana souci ya ba soutien ya kocha hôpital wana to lobela ngo bete qu'est-ce qui est prévu na sortie officielle wana nini kozala bon biloko ebele eza kuna tout d'abord bato ebele o balingaka yo vous êtes invité spécial nanu to bengi ba rappeur ba musicien oyebaka koyemba kuna eza siko likambo ya voix au moins bilo misoso ezalaka na Congo donc eza manifestation ezalaka na terrain mini principal na ngalien mwana terrain le cap panté ezati donc boza na terrain panté na panté terrain wana muntu soki akosiyo ke to beta terrain wana to tondisa à part vient na moko boye po aza on c'est que yo poton sate hein poton sate merde yaka na butu na lobby les 4 hein po eza les 5 le 5 novembre voilà okay. Les 4 bazo installé ba balance bandi naza musicien te naza nani te naza président ya fondation mais soki terrain wana etondi te bona lokolo batu nyonso te l'essentiel ndeto beta comme le musicien moi ba on a stade ngake pour un spectacle biso stade na boyi na ngai makambo likambo eza plein mais nga na lobi boye l'essentiel fondation journée wana et salima oh président lobaki na TV ke soki na tondi cité boka tanga loboko pardon mais nga na lobi
ekoratete Ekosalama. attaque na yebike communicateur nanga moko aza ya makasi avec organisateur nanga eza ya makasi. Merci. Vraiment côté wana na bon obi na terrain panté ezala ni concert ba musicien ba oyemba ba kombina. Oui, ba musicien ba koyemba pour nga pe nazalaki comédien. Je pense j'aime 32 artistes moko comédien. Je pense azana kwe wana toboyi kozwa batu ya minene tolingi tobimisa bato promouvoir pe jeunesse. Oui, c'est important. Bato oyo bazalaka ya kokita wana. Tout d'abord artiste j'aime na mita oyo yende azana kati ya fondation alobi te na kosekisa bato baoboka na basengi déjà muntu aya na pommade na ye na vis na ye déjà amipakola kuna après wana bano oyo babetaka ba ye vraiment nyonso ba rapper ba MC ba MC nyonso wana seke na ngaliema otikali okoyi ndenge journaliste moko lobi otikali okoyi voilà okoyi batiki yo kidiba okoyi kidiba batiki yo lingala peli oyebi ke mutu moko akolobelo lingala mais anyati obo vraiment ba invité spécial bozala. Ok, ba invité spécial baozala wana vraiment wana nazotala côté na ngana na 3 personnes oyo butu na moi nazobunda na bango nazobosa na te nkoyi o to bengaka na chiluba ke chilumbai wana Cédric Kabangu wana charge vraiment oyebi kosala sortie officielle ya fondation na terrain wana ezalaki lipa na mwamba te. Mais Cédric Kabangu tanto kutani na ye par rapport ya bato nyonso yo bayaki kosala contrat nanga mais aza homme moko sérieux. Mais c'est Cédric Kabangu, je pense que alobaki belete mais asalaki et puis to komina objectif. Vraiment. Côté mususu na simana ye tozotala ba Jojo Kabanga et Mama Jolie Bashia. Moi si moko kati na mibali. Nakamwe mwasi wana ndenga ache mutu. Pona ngaliema omoni na yebiso vérité. Yaka na promotion na yo na changu okozala assuré. Mais soko meki ko yana ngaliema. Tuna ba musicien bazala ko ne belé. Oyebi pourquoi babima te. Oso moni musicien yebani mais ozo le kalobi. Tiens, oh nani. Tala soko yo le kaka radio chaque jour. Mais ngaliemba tuna oh nani. Ba décourager Olobi. Oh komino na oya lisusu te. Vraiment. Eza komino moko eza teti lokola ngaliema. Eza te seke soko che libaya ngaliema babetelo maboko. Vraiment. Ah loba déjà que o gagné. Seko biso toza kuna to opota na bango. Seko bashia Jolie na yebite soki Amélie babiloko oni. Atia mutu na kati ya bamibala zo patana na ko isambo Jolie bashia na yebi Jolika. Je connais salon Jolika ya Jolie Bashia na yebike wana za mwasi ba femme oyo ya salo non ya wana za basi oyo ya la vraie femme pour na solo mbali ne parmi les femmes auto lobela ba pesa ka respect ba pesa ka considération na mibali Jolie Bashia. Je sais que c'est cette femme là ya ona oloba za mwasi moko kati na mibali, c'est normal, mais il faut reconnaître aussi que Alenda bon Alenda parce que na moni quand même bana mibali baza mibali yepe azamoko mais ngai mingi Cédric Kabangu na Jojo Kabanga omoni soki bazo simba mwana mwasi wana bazo king nde bazo lakisa ke non mwasi azaka pona cuisine te oyebi biso bangala tolobaka ke et pas ba mwasi eza kikuku na baloba balobi ko ba moka je nchokoku. C'est ça non? Vraiment, merci beaucoup, Président Jackson Bala. En tout cas, c'est le 5 novembre et vous allez n'engenini. Ok. Bande konanga nyonso bozo landanga. Faut la bon Jackson Mbala. Oh boye bien. Naba o balinganga le 5 novembre. Vraiment nazo senga bino boya. Pona bato baza musika. Wana je profite bato baloba ebele ki apesa papa na ye a sacrifier maman na ye. Baya vraiment le 5 novembre nazocha famille na nga nyonso mobimba bana bakwanga bakwaka hanga bena nyanzala ba kolombu jimai na sengi ke baya ba romona famille na nga nyonso mobimba bazawana mama papa baleki na nga bayaya na nga bakozala
et bongo siko ba o nyonso bazo uta misika surtout bana Congo Central, Fondation Congo Central. Fondation s'appelle na Congo voilà. Central. Oui, toza na Mvoado, na wenza Mvoado, na Avenue Miller. Bato nyonso bafandi na Congo Central, ba yebi Mvoado na bataillon place bakataka banyama mitu. Vraiment toza wana fondation esalaka wana chaque dimanche nyonso bango bakenda réunion, mais bango bakoya. Je pense avoir Congo Central ya terre jaune et pas Sami Tumba wana nazo profiter toujours Congo tozala bolingo pour fondation bako kanisa ke suki kangaliema fondation ezali na terre jaune na profiter ko pesa nzambe lokumu bakangaki président ya Congo tozala bolingo ya terre jaune akomaki prison lobby mais kaka lobby wana abimaki gloire à Dieu. Vraiment ezalaki risque na moi problème moko azwaki bato bayebaki ke président ya fondation Congo tozala bolingo ya terre jaune ke aza na prison aza lisusu na prison te aza libanda assez abimi voilà bon nzamba azosunga kaka alors bango pe bakozala pona koyebisa bino fondation oyo ekozala te eza fondation ya Mbujimai par rapport ya avion déplacement voilà déplacement ezala mwana mais oyo etikali place aux alliés oyo kaka ba fondation mais mbala ya liboso na ya suka ya yaka oyo kandenge bazoye biso tozala na bolingo susi na biso ezaka kolobaki tozala bolingo na mutu nyonso aimons nous vivons soki yo oboyi kozala bolingo na baninga yebake na tour na yo pe bakozala na bolingo na yo te kopesa muntu forte te parce que yo moko nano mitala osaleli muntu wana nyinyi pona yo opesa ye forte olingi ko condamner moninga yo pe mitala nano ke o condamna déjà combien c'est ça merci beaucoup wana nazo profiter organisation ekozala bien nyonso sécurité eza déjà en place déjà nyonso to installé wana bat boya erni na pante bon na pante to sengi ke ba o bazana musika les 4 tokolala pona balance ko installer ba podium Babylone misusu ekozala les 4 mais les 5 à partir de 13h heure oyo batu babimaka ba église parce que toko cha ouais c'est un dimanche toko chaté avec nzambe nabiso to potanate 12h voilà non babetaka na nzambe fara te 12h déjà non muto akende na église akende église 13h déjà toza déjà na terrain profiter pour tunnel les A4 batu bayebisinga surtout ba DJ na journaliste ayebisinga non yeba ke 4 tunnel nyonso ekangama makambo te totalela ki yo na TV ya munene po bakocha ba géant grand et uzala wana mais kotalela nga na TV te luka omona nga na misu na yo oyo ka nyinyi tokolo ba wana vraiment président eza question kopona yamba mukolo merci beaucoup mama Fifi vraiment nazo profiter ko pesa ya ba ngambo te na pesi Kayembe Jolika Mbotebele ndenge ya ba conseil ya pesa bambula na bambula na pesi papa nanga Verkas Mbengai bon raison na ye na pesi grand frère Manix Manyanga baleki nanga Alida na pesi ami oyo nalalaka na ye Botomoyi Chicotte Mwaka les dessins animés vraiment na ba oyo nyonso hôtel des horoscopes mobimba na koyamba président Jackson na kacha hotel na bango pona alala balobi non oza embrouiller makasi na moto na chambre moko aw paiement vraiment wana na omona les grands leaders vraiment nzambe apambola bato nyonso o bakolanda ngai pe na PCO Pembote na communication mobimba ya FM télévision vraiment merci FM télévision et quoi accompagner yo et ça vraiment isengo tokozala le 5 na yebite soki po nazo boya ko koloba FM télévision azale sel bato ebele bato na kinga media nyinyi kozala wana ebokanga bandeko na nga to boyi ko kende pata balobaka il faut ko boaka njika place ya biepo ebotanuki okoya ko boaka njika na libanga yo yango moko ezalaki njika
na libanga ko année. Mais bokanga boye bake FM télévision Maloa soki bomoni ba publicité na ba réseaux sociaux c'est les FM Maloa ndé et sali publicité wana et puis bakozala sur terrain. Bato oyo mutu nyonso akomona journaliste ya FM télévision olingi o te fulanga wana ezali kamba président Jackson te président Jackson alinga ba fula ye mo côté te botala kaka so bomoni ka loko ya FM télévision jembela ye na chemise ngai na ko jembela pe bango mais yende asimbi manifestation mobimba. Vraiment, merci beaucoup. Barozwa, Baronios Boza, satisfait. Baronios Boza, la terre à Panté le 5 novembre. Baroza la vraiment satisfait. Ils allaient s'engager. Kasiba Nangaliema, Samuel Ilunga, Wananda Ozala déjà. En tout cas, Koloma Solo Pays Moko et nos journalistes c'est à FM télévision. Pas invité, hein. Pas invité, mais Nacheli Bango 20. Il y a Eve. Et là. Merci beaucoup. Lokola cadeau pour le président Jackson Bal. Ouais, wane za pona ke boyete eza entre social. Vraiment entre nous. Oliena cha loboko bakata. Mais na lobby ndenge ba pusinga. C'est l'échelle chaîne o lelo basale ke fondation Congo tozala bolingo. OK. Tozala ba reconnaissant na vie hein. C'est bon hein. Oui, c'est les seules chaînes. Au vraiment étalé na monde entier na poto. Pondé na aboye na mwa numéro na nga poto atolanda ki na FM télévision na lobi bango ba tsuka kaka na kin awa balobi te tolandi bango na mikili. OK. Félicitations. Merci beaucoup. Ça c'est maître Billy Cléophas. Les remerciements sont transmis de la part la Kobi Lili na Kendara Musika grâce aux efforts de maître Malou Abili Cléophas. En tout cas, c'était un plaisir d'oser les 5 novembre Mamoto Beta finale. Merci beaucoup. Rendez-vous car les 5 to bengani bandeko na biso nyonso boya vraiment Borozala délicité. Mais boye baké fondation Congo tozala bolingo à part ka sortie officielle boye ba déjà que ba programme sous ce programme ekoya tokozala déjà makamuso ya kosala. Merci beaucoup au président Jackson Bala. Merci aussi à vous qui avez eu le temps de le suivre. Le rendez-vous est pris pour le 5 novembre au terrain Panté en Galima, Kamunganga. C'est les quartiers Kamunganga. Beaucoup dans le terrain. On a beaucoup de fondation Congo Tozala Boningo. C'est la journée de la sortie officielle. Il y a fondation au slogan Nabango Aimons-nous vivants. Merci beaucoup à vous. Tozozo ngana régie. Cette fois-ci, Gelor Mouya, c'est pour les gags. Avec Papa Superman, d'abord on va prendre la chanson du jour et après la chanson du jour on va se retrouver pour vous proposer les gags et recevoir les invités pour le débat du jour. Repoussant les limites des anti-valeurs, chacun a besoin de l'autre pour accomplir la bienfaisance. Si l'amour manque et n'a de valeur, aimons-nous vivants.